sali balandia émission na biso masolo ya kine balbi ki masolo ya kine okozwango wapi kaka na Congo direct balbi ki no émission ozo pesa vraiment succès peso pesa makamona niveau net balbi ki no bana poto bana monde entier boza toujours branché escoché kaka na émission na biso masolo ya kine na chaîne na biso moko balbi ki no Congo direct neza makambu lelo vraiment na yambeli bino invité oyo balbi ki no ba départ esalema ki lelo peso so aliki na kozonga to meka pe ko solo la na meka pe ko expliquer biso ningi makamango esalemaki pourquoi akendaki et pourquoi pe aliki na kozonga to hebite yende azawana vraiment ko pesa la biso makamunenge zala kaka balbi ke non na ko pesa mingi mbote balbi ke mago mbongo service vraiment na niveau Paris balbi ke les déclaré solo yewana et pourquoi pas la chef nanga Ardon Mvuma l'homme qui a filmé Maître Guy mais c'est ça l'inette pourquoi pas les mannequins du Paris Hervé Mabrada Arnaud Mvuma réalisateur noble papa Yabana papa social pourquoi pas na Déo qui dit notre cordon les charismatiques vraiment à niveau ya kini on a pesé bambote ebele na repesa vraiment micro et pas artiste mais quand on expliquer pourquoi kenaki pourquoi les kina sont na rozonga yende azawana mais quand on expliquer biso makamango ndengezali bonjour Rizé. Ouais bonjour. Ouais artiste lelo oyo toyeko ya mona kati ya émission na biso masolo qui je crois que on s'est présenté bana poto ba découvrir que non qui est Rizé obiso toliki na koyama na kati ya émission biso masolo ya kini. Ouais, Rizé Agola, bana monde entier bino mon boyebi déjà, chanteur nabino, chanteur préféré. Moko ya papa Hervé Gola, leader nangai, place aux années pesio bambo tatro. Papa Mathias, papa Melina. Donc papa ya bana quoi. Donc na pesio mbo théâtre place aux alliés en plus na pesi bureau mobimba. Ya dada, base solide, na bo sanité mon continue biso blesse pour le place aux alliés bambo tatro, ba continuons sur quoi. Donc, merci non vraiment. Ouais, merci beaucoup. Tori autant qui sous kaka côté otaki na ebiterisé o me peut expliquer batou. Pourquoi départ na yo et Salema qui na kati ya orchestre ya Ferregola J7 o le qui s'est trouvé na kati ya maison mère. Départ wana pourquoi d'abord départ wana o le kana kolongwa na orchestre ozotanga kombo pozo komi c'est sur Ferregola mais Ferregola na ka mega mutu mabe et pas na yo pourquoi sous o le qui na kolongwa. Oko pesa de bana poto d'abord elengi wana pourquoi o le na kolongwa na kati ya orchestre Ferregola po OK na kati ya maison mère. Wana ezalaki mal conduite donc natambola mabe parmi yangai ba bureau en plus vraiment oyebi tant tozwaka elo moko opportunité mo na vie na biso vraiment une fois fort oyeba ndeni kokoyi ko gardango chaque fois juste des nuances le padre aza leader nangai président nangai lelo nazana honneur partout eza pona ye donc ezali kaka kotambola mabe na tambola ki mo faux en plus ba conseiller bien bazalaki te na entourage na ngai vraiment en tout cas na moneka ngai donc na minute au sikoyo ça va quoi donc yango moni ba départ et salamaki na yebaraté tant place nazalaki na ozonga mais vraiment ngai Rizé place au nazali eza place na ngai te eza place bato bakufa ba meli mezo c'est quoi. Mais place nini bato bakufa Rizé quand même to comprendre ba bana poto je crois que non akomo ki na biso place esengo albi ke côté wana ki ndaki za place n'était place bato bakufa place bato c'est quoi Ardon Mvuma makambo yango ti amike pe na ko expliquer biso place nini oyo bato bakufa bato ba c'est quoi bazalaka mais ko expliquer za clair vraiment kati émission na biso. Ouais yo ebi place na kendaki na place na zongi parce que na minute so naza na ndako ya papa na Hervé place ba botela ngai je suis des nuances à pesinga valeur na monde à pesinga ba opportunité donc lelo yo ngai Rizé Agola quoi naza félicité partout na ba vocal partout na ba album autozo sala en tout cas vraiment ba félicitations zo landa wana tout ezali grâce à Jésus des nuances donc yango wana quoi place na utaki Nalongwanda kwa papa te na beta toure pa ba voisin Libosolo pango kitoko na sima nango érosion Cheta limbisanga Nalongwanda kwa papa te na beta toure pa ba voisin Libosolo pango kitoko na sima nango érosion Cheta limbisanga Cheta limbisanga donc na beta kitu et pas ba voisin liboso lo pango kitoko
mais talango siko na sima érosion donc na ngaki na dina na érosion na lokola nzambo alingaka biso nzambo asimbaka vi na biso atali mono place okende eza place na été quoi donc eza place ba bakufa déjà kala donc tikana longole sous place on zong seka pa papa na e aye ba mabe na e asala ki papa na e à reconnaître o ya sala ki mabe devant papa na e devant famille à papa na e vraiment d'ailleurs tant na zonga qui n'a parlé famille m'a très bien famille il y a mouvement na biso il y a Jésus de Nuance ni Kaboronina papa social vraiment accueil et ça qui tabon ba tout ba se pena ozonga langa sikonde za boye naza prêt ya kosala changement nde nazala ki na ndako na ndenge na kendaki na ndenge na komisko lelo. Est-ce que je crois que nous osons expliquer biso quand même bien est-ce que vous avez que nous lokolo longwaki mbeto wana oyo bana olalela to espace na yo place o izalaki oza c'est vraiment que nous osons na place wana où ozana toujours na ndenge libanda ozozana o baza wana bakota balala apo donc oya kolana na sima to place no izaka toujours omoninga irisé na olela na motute na mama musala en tout cas nga déjà na longwaki mouvement asala ki erreur on a sala déjà ils avaient déjà na kendaki place maboye en plus place ngo ngai ndi na raisonnaki en plus esimbaki te na yo vana na raisonnabilité avant na kende na zwaki temps ya ko raisonner en plus entourage na nga vraiment ils allaient bien te alors ils allaient erreur na ngai et puis kozonga na ngai na oloba na orchestre na biso wana c'est Jésus de Nuance papa Melina papa social donc dès que déjà ce qui andimi moi na parce que na ina bolimbis na ngai papa na ngai po nanda ku tozalaka na ba yaya na ba grand yaya ba chef à famille pe bazali ba mère pe bazali donc ton déjà na koma ki papa déjà alimbisi ngai donc c'est à dire ba membre nyonso ya famille bazala ki capable ya rolimbisa en tout cas mutu nyonso amakinga bien nazara la place nazala toujours nazoyemba kaka et puis ba vocal bien inspiration et bakisami lisusu par rapport na kondaki na biso déjà na ngana dina na libulu inspiration sila ki mettons na nyata ki clôture na biso ya lopango na yo mona sikoyo ba leke yo mona ba nini ba album na soto sala oyo nini Panzil Kolo ka sikoyo to sala qu'est-ce que j'avais dit papa social a pesa nga ba opportunité na yemba donc beti na o s'inspirer na babiloko wana na o zosko ba inspiration mususu ya ba Panzil Kolo na mona honte en tout cas na télécharger belé na ngaki na perdre tika na zo richesse na ngai parce que o ezalinda kuna ngai de na zo kita na vanda ba master tozana bango bien en tout cas et là moi ma bezate quoi. Ouais, merci beaucoup vraiment. Donc c'est Louemba, na kati vraiment balbi que non la pomme verte na kati vraiment à Paris. Na bi que non toujours solo la kana donc na artiste ndenge avant tant surtout kota a donc tout les kana ko découvrir libulu wana ou érosion wana ou yali na adina parce que ngana bi vérité pourquoi akimi maison mère ayeko zonga pas ferré mais avant tout comme place wana to linga vraiment que no réserve ma zone ça biso donc na bilenga lege auto découvrir vraiment yé parce que ngana zara fani na epé na zara fani na parce que bablo wa pesa ba devoir pesa na kati ya OK ça fait rigola et lelo oyo akendaki et simbité aleki na zonga pesa biso bilenga wana makangisa ba vocal et tout aleka pesa bino ya donc na bi que non la pomme verte ils a demandé na yo le senga qui vous que non au qui le oyamba biso risé il faut appeler ça la pomme verte donc c'est la pomme verte ouais si na leli mabe talara dodo danger ouais donc belbiche vraiment na kati ya Gombe donc belbiche la patronne belbiche vraiment na moni vraiment papa déjà qui ba bon séjour na papa na kati ya kinikana ezalaka vraiment risé aleka opesa biso bilengi wana le capitaine de tous les caméramans na kati ya kin maro mon palisango yo yebi makambo to solo kava mali kango pesa biso bilengi wana to le kana koyoka yango ngana zolela biloko ya nzoto na ngai ngana zolela jeje avua moteme zobeta misezo mona so ya lolemo na ngai opesi yango epa nani yakato baluka na mabelelelelele yakato tanda liputa to la
O papa melina bolingo ekomelinga malere nzambe benga nonga yo fulanga na boîte noire cheche makanda ngarize ya gola na leli vasco mabiala Polo na yo sheta eza kolengisa nga maboko eza kolengisa nga maboko eza kolengisa nga maboko eza kolengisa nga maboko likasa ninganaka yango moko te loba mopepe ningisa ngo salanga nzoto ningana katanga malembe sanga na nzungu malembe katanga malembe mbangu mbangu pema ngana zolela biloko ya nzoto ngana zolela ya didi monadio moteme ezobeta misezo mona soya lole mona ngai opesi yango epa nani yango opanzango opération sans anesthésie eske ezalaka Jésus moteme ezobeta misezo mona nalukaka yo lelo nazwi yo naluka napesi bana Paris nyonso to bambote. Je crois que non habité. Pourquoi bino vraiment musicien na reprenera pe bino bongo na reprenera binoté et pas ferré on li afulo na boîte non ferré pas fulio ba voix pe zo maki et on dimi au long et pas ferré okine na okese pas et pas werason pour oleka koma deuxième équipe à wera oyozo benga kino érosion parce que wera lobi kino niveau na yo et c'est fozala na deuxième équipe est-ce que makambo d'abord on expliquer biso eza réellement kino wera lobi kino faut comme la deuxième équipe yango ne au salaire retour pas faire rigole non ngana emba ngana na orchestre no tangel ngai na emba trop to ba masa no kuta kuna ne bakalela ki parce que to moi ba jeni bayaka ba Nicolas bayaka ba yamba bango facilement mais pourquoi kaka yo kaka oyebo ba nimba commission na deuxième équipe kuna ne na laksa qui est Ferregola meilleur chanteur d'Afrique donc moi nanaye nde ayeko panza et puis nde batika liona ba biki risé à gola yamba bango moko na émission tuna bango ba expliquer donc ça dit ngana muto afuta Minerval tena chanteur mo bien formé par Ferré. On a benga papa ya bane belé so que nos motos na vraiment connaît simbité donc moto za muké ça dire ngana musicien à 12 donc pour nous voyager faut en foutre Minerval ou soit pour ngana yemba na foutre Minerval donc d'ailleurs na yemba ba concert na yemba na sala donc on a beta ba concert déjà ba tout ba ebi déjà. Donc toko sola solo on a déjà l'équipe donc ngana artiste déjà na ebani batu ba ebinga irisé à gola na beta ba lekeleke na beta ba qu'est-ce que j'avais dit ba panzi likolo na sala ba vocal belé lauréat lelo tala ba opportunité wana vous comprenez donc na 8 ans na ngai ya raisonnement na tali place na outi na place na okende eza érosion habité pour mieux sauter ouais donc il y a un moment na zonga ndako na sengi bolim na reconnaître ma benanga nuance on a sala papa na ngai encore une fois juste des nuances olim sangai risé à gola mwana na yo chanteur moko oyo asala ramagam nuance tout oyo yo olobaretake papa olobara na mwana na et puis na sala rango. Donc vraiment nous remercier tous les fanatiques na biso. Vous continuez toujours consommer disque na bino. Boyoka ba avenir, boyoka ba privoisier, boyoka ba fautif, donc banzembo belé wana trop. Donc ndenge bozo continuer à consommer en tout cas vous baxasu ko continuer à consommer et ça la bien pour na artiste na bino tous sous inspiration oyembe la bino sous bablo bino bolinga vraiment ya bien quoi. Ouais, Arnaud Nemvouma, mon papa, Arnaud Nemvouma, vraiment, au qui sous Rizal et qui n'a reçu un sous-bolim, c'est pas fait gola avec la rolim, c'est un ébi qui n'a pas à Paris, Hervé Mabrada, Bolé Campina, sous un ferré. Allez, quand toujours saisi opportunité, quand on est risé, moi le biquet non, azana besoin, faire rigoler yamba quand on est papa n'a pas déjà si yambié, mais je crois avec pousse na bien de bosola naie et que ça un peu moins bien n'engagé kaka. Et risé, je crois que non, les lots aux zones na carte orchestre faire rigoler na carte anda kuna bino. Et là on est aux assurés biso à part côté avocat na légué après que ça va marambo ça déjà na carte ya orchestre faire rigoler. Le coup là aux zones bilo qu'on est vraiment au na on le sait que non, to découvrir yango na carte orchestre faire rigoler. Bilo ni si vraiment oye na ngoli susu na kati ya orchestre ya faire rigola.
naolinga so yemba bavocal nanga troté parce que nga bayiba bakoma oyiba nga dia bavocal mutu so ozwaka nde tosala émission boye pas ati enregistrement lobi abi vocal na ye mais lokwa nga na risé ata oyibi na kosala kaka parce que nga na bilanga donc nga na mwana oyo babwakelaka mai to babwakelaka mai butezo beta ntongo ezotana nazozwaka kaka bainspiration ndesi mikolo nazoyemba basia mikolo bayebi kobatela mibali ndenge moko mibali ya mikolo bayebi kobatela basi bapeti chéri bango nde baujana bapeti momi bango nde baujana Fabrice Boluka don Beni obatemi wapi na makolo nani okomi bilinga pe bilalalala chéri nanga bilinga za bilalalala abilinga pe bilalalala on a souhaité lekia to la 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 education ne biscuit wana donc basia mikolo bayebi kobatela mibali ndenge moko mibali ya mikolo bayebi kobatela basi bapeti momi bango nde baujana bapeti chéri bango nde baujana Fabrice Boluka don Beni obatemi wapi na makolo nani yango komi bilinga pe bilalalala siko noyemba sous vocal moko eza na salango mpona basi ya mwindo ba chéri coco ba metio la ça va mais ba chéri coco pe baye basi ya pembe na yemba bango déjà tongo mais na esiko koyemba ba chéri coco mindele tango bayaka na kinelo kwa liboso bakamwa katakle lili ya bata mwindu nalela chéri coco nalengelo yanga motema po motema vanda na kimia toyemba ba bisou toyemba ba tendresse toyemba ba bisou toyemba ba tendresse. Ok chéri Coco. Vraiment merci beaucoup vraiment to komi ko chiter vraiment na émission na biso masolo ya kine na chaîne na biso Congo Direct nde et puis ça makambo balbi ke no bisika mo na patake batu na raté et bisika risé yake batu na raté risé azongi na ndako ya papa na ye et to yoki boyoki ndenge a expliquer a lui kuna ake ko mona ya ezaki esthétique na liboso lupango mena kati nango eza érosion na ya boyi na ye kokota na kati érosion na yango azongi na ndako ya papa na ye vraiment bo tenir rigueur te na makambo oya lobby eza réalité oya kele ko vivre kuna na kati ya orchestre ya maison mère ningi za la ngai na ba orchestre nde tozala boyi nde to ndetinga na ya par le padre meilleur chanteur d'Afrique na la sa capacité na ngai ya travail lelo na zo ba opportunité vous comprenez c'est ça leader à la bongo orchestre pe tambola kuna pe ba toto mona pe ba Nicodème pe ba zo ba opportunité ba Jenny pe ba kota ba zo ba opportunité ba mise belé mais pourquoi ka yo kaka nozo lo baka ka iloko bisio ngai na refuta Minerval te que non soit disant orchestre mo bozala ya mutu moko boye ba pesa charge a futa ba Minerval nga na rosala ngo jamais tandis que non nga na futa Minerval te na orchestre na nga oyo papa na ngai faire gola sala nga lelo risé ya gola nazo yemba ba bazo sepela ti lelo na refuta Minerval wana ba produit chimie démodé bazo yemba par force que non te bozala na botia esthétique po pisto kende tolo ba kino Nicodème nde akomo futa bino ba biloko wana non nga na yebi makambo wana te pi muto wana ozotanga na komona yebi ete na mamba champ na yebi ete mais ba pot de fleurs no le fona beta Nicodème ozotangela nga Nicodème wana combien de fois na beta e fara papa na nga Hervé Gola témoin combien de fois na betier na lekeleke na betier na qui est derrière toi na betier trop tia kimi omoni yo tia kimi na betier trop siko yebisanga to ba ke ye mutu vraiment tio kala lobi ke risé vraiment ti donc on beta ke kuna lobi ke non ah na maison mère il faut fouta mbongo alors ngai eza kofuta mbongo te namoni nde érosion donc place makambo ezate omona déjà que non makambo ezate avenir ezate donc natiki richesse na ngai natikaki richesse nazongoli richesse na ngai pa papa na ngai o apesaki ngai na continuer chemin na o alingi nga na sala alors bana kin bana monde entier bozala décider na oyo papa zotinda nga na sala pour le moment risé on a kala eza risé le loto eza mbotama ya sika et pas ya papa Hervé donc plaisir à trop côté wana en tout cas bosana li solo
Ouais, merci beaucoup vraiment comme na suka émission na biso donc Rizé nengezala kaka mon numéro de téléphone ba banga nengezala kaka liloba ya suka na kati émission na biso et yeba keno na minute oyo mutazola na biso ezali Ardon Mvuma le réalisateur noble l'homme qui a filmé Maître Gims Salinette pourquoi pas Hervé Mabrada dans les mannequins du Paris bato bakolanda biso pe bazolanda biso na émission na biso nengezala kaka na kosenga kaka yo eloko moko au sala vocal aux sala ya sika la kati ya orchestre ya fait rigola eloko no ya sika au bois qu'il a deux personnes oyo Arnaud Mvuma les réalisateurs nobles pourquoi pas Hervé Mabrada les mannequins du Paris Arnaud Mvuma les réalisateurs nobles babi yene makambo na kati ya Paris mindele tango bayaka na kinelo kwa liboso bakamwa kataklelili ya bata mwindu nalela Arnaud Mvuma alengelo yanga motema ba chéri Coco basia mikolo bayebi ko batela mibali ndenga moko mibali ya mikolo bayebi ko batela basi ba petit chéri bangonde baujana Hervé Magwala ba petit momi bangonde baujana Capomania papa na girana Capomania Ouais, merci beaucoup vraiment artiste. Je crois que non donc au peut sa programme mouvement nezala kaka numéro de téléphone et lisusu ou boka mama banga nezala kaka après to okuta la kaka prochaine numéro na biso nezala kaka. Nazo pesa information mokonjaza na poto mokonjaza libanda ya mboka biso toza na repos car ndenge zalaka tozwa ki ma pause donc dès que mokonjazo nyata mabele po ye déjà na makambo donc makambo nyonso ezalaka pa na ye donc dès que on y a tamabélé biso peut pas te démarrer activité ça normal car on est à la bana monde entier bana ki bino boyebi ndenge za la kaka quoi donc kala pété bozwa nouvel album na bino royo ka ba inspiration mututu azana posa na ngai moi conseil moi li solo ya bien parce que Rizé o ya lobby aza Rizé ya leloté les sauf ka kene ba vocal na ngai za la na goût et puis on continue toujours à satisfaire bino ko sepel sabino ndebo mesana toujours donc vous allez décider quoi bamota trop dans pesa na vienne na Guy basket mo konza deux continents na Paris Joël Mouya garçon Lyon na bosanité Raphaël Mayombe garçon Lyon donc il va Lyon tombé Joël Mouya garçon gouverneur des jeunes yenda kangi ba jeune tout na Lyon donc il y a rien à dire succès Kasongo JJ avoue na bisi yo dégâts diana songa palais ba soutien vraiment na mouvement et au sala bien na bosanité waro maluté te vient na Paris vie na songa déjà palais papa ya mbenga kitoko soutien na yo et au sala bien na kombo ya les padres petit nabino yo bo soutenir vraiment mututu azana posa a contacter nga moi li solo azo moi li banga ka ndenge zalaka numéro na ngezali code mboko 81 23 99 243 81 23 99 243 donc numéro nanga opérationnel WhatsApp yangwana ba minanga tout ya Facebook Viber WhatsApp imo nyonso tous les réseaux sociaux na pesibino bambote trop vraiment na lingi bino kitoko mingi. Ouais, merci beaucoup vraiment Rizé né au PC biso ta ya kosolo na yo et merci beaucoup sous na Congo direct parce que sa chaîne o PC biso makambo kitoko boy ki mpe ndenge artiste alekina ko s'exprimer alekina ko loba et ça quand même bien et ngana loba toujours que non so total ngonga loba ki non ngonga ekoki ya kosisa émission na biso et na kosisa émission na bongo te faut pe na boka pe ba o ya ngai o basala ke non nazala ba lui que ceux qui bozo mona toza ko lata mwindo boy parce que to kufeli toza na matanga na association 94 sa frontière équilibre na niveau Paris maman na biso Monica Bayende Dadi esthétique na Paris Dadi esthétique avant ici déjà ma ramener sur carré c'est bon quoi. Ouais, merci beaucoup vraiment ba lui que maman Monica Bayende maman ya bana donc sur bo moni to mwindo boy za yende vraiment et corps réseau bimadiya samedi et à maman abiso Nelly donc tout ça toujours noir jusqu'à ce que to kunda corona ndenge zala kaka balbi ki na kopesa mbote mingi na Margot Mbongo service balbi ki non mutazo contrôler makambu yezaye et pourquoi pas Hervé Mabrada Arnaud Mvuma les réalisateurs nobles ndenge zala kaka balbi ki non abaxe sous mutu moko le capitaine abi mutu moko kaka Gaïta yenga e ngaminenzi libulu ya mbongo gaita donc $100 c'est quoi yakabo akapesa moto car alias
ngo ça nini te zwa ça ne solingi donc gaita yenga libulu ya mbongo. Ouais, namoni bamoko balbi ke no bobele bokembe. Donc gradio na kati ya Lille, bobel bokembe gradio na kati ya Lille, pourquoi pas Dorcas Luemba pomme verte. Donc ndenge za la kaka balbi ke no Yannick Mukoko père double na kati ya Lyon, namoni vraiment balbi ke mon vieux papa na ngai César Loboko balbi ke no l'homme de Mosenge et Zoya toujours, pourquoi pas maman Judith Massassou, maman Judith Massassou, mauvais GG Kalonda makambo balbi ke Richard Muzino na Suisse, bon vida Queen Made, donc bino bobi neto solo kabalbi Kaskito na kati ya Lyon, bambote no ebele de la part vraiment César Loboko neza toujours balbi ke tozo binaka Mosenge, 1000 baguettes vraiment na pas kaka papa na biso, donc César Loboko neza la kaka na moi mamoko wana collègue na nga balbi ke Sandrine moi c'est pembe. Pourquoi pas Deo qui kwedi mokordo ya charismatique ya charisme quand neza la kaka balbi ke non moi Sinzambe Odile Manzaka, moi si nzambe moi si pembe pembe na yo komona vraiment Christelle Resignol moi si sous pembe ndenge za la kaka balbi que nous bozav tellement ébélé Nadine Moulasi Western je sais quoi Serge Ndombele na kati vraiment ya Belgique ndenge za la kaka et na robot sous Blaise Lewamba na state Blaise Lewamba merci beaucoup pour la code ça là qui on niveau banate mosala ndenge kin pour la kisaki kin pembongo ezali merci vraiment na moi code wana ça là qui nga bien pourquoi pas sous Mago Mopasi Sango balbi yene makambu Maro Mopasi Sango yene makambu balbi ki no mo vient na kati ya Suède Gile Tembo na kati ya Suède yo sous makambu Gile Tembo na kati ya Suède mon ami de tout l'état Janik Opera balbi couple et fan na kati ya Belgique Motema Marzi bambote bino ebele et na moni sous Rodrigue Mouyima ndeko donc mona kasi agent Sigalo auto kotaka Allemagne kalate bambote na bino et to komi vraiment na suka émission na biso vraiment ba o ba kolanda biso pe bazolanda biso boza toujours branché na émission na biso masolo yakini tozolo ba keno bisika ngonge beti batuna kate balanda toujours bisika ngonge beti bisika mona pata komi balanda toujours tokotika pe se biso bilengi na suka émission tokuta na bino prochaine ka numéro 1 bobenga benga ça la vraiment bien to tikeriser. Allez, quand on pense à sous les repères lengi, allez sur la sous Arnaud Nemvouma na carte émission, avec sous Hervé Mabada, pourquoi pas Deo Kikwedi et les capitaines de tous les caméramans à carte Kishasa, Génoir, les caméramans les plus suspects, Makambu. Ufasonenga liboso bambanda pichu posana yo esila katena lolemo pona lela yo bolingwe yozo bomanga Joel Muya momo makoso libala yanga na yo ekosila lelote banje na likolo bakoyemba kembozana na sena yembeli yo nzemwa melodia ye bolingwe yozo bomano ngai nalembi nzoto cheche makanda libala yanga na yo ekosila lelote nalongwanda kwa papa te na beta tour pa ba voisin libosolo pango kitoko na sima nango érosion érosion